Ewo bandeko nanga makambo yesu ya minene. Awa tomoni love story bandi na chapitre 1. Toyebite eske love story o ya Grace Luzolo na Luna Miezi ndenge bandi eza na chapitre 1 ekokoma tina 33 ekokoma tina 20. En tout cas eza pasi bandeko, eza pasi kaka nde tomesana koyela bino ba news kaka nde toyaka liboso na bino pona koyela bino ba news. Lelo toyeli bino news oyo ya love story ya Grace Luzolo na Luna Miezi e bandi. Alors eza na épisode dango 1. Mbote na balandi nyonso o balanda Xil Botelo à TV. En tout cas bonjour bonsoir. Wana boyebi bino nyonso e depandaka kaka na air oyo okolanda émission na biso nde okoyeba soko kozwa bonjour to bonsoir. Alors lelo toyeli bino Luna Miezi na Grace Luzolo. Bande konanga soki ezambala no ya liboso otombe na chaîne na biso awa tolingaka ba commentaire ya malamu, awa tolingaka ba mafinga te. En tout cas tolingaka mingi bato ba komantaka na malamu nyonso esalaka bien. Lelo tomoni Grace Luzolo na Luna Miezi ekomiti na mamba voyage. Alors eza lokola ndenge e bandaka na baby. Grace Luzolo na baby donja ba bandaka ba love story na bango na episode entier ko suka soki na 33 ndenge sukela. Lelo tomoni susu Luna Miezi. Alors lisolo ya Luna Miezi na Grace Luzolo eza nango likamba sikate. Donc ba fani tout ya baby, donc ba lova chou tout ya baby otolinga baby donjwa detinga pina na zaka lova chou ya baby ba lova chou nyonso otolinga baby donjwa. Alors toyebi likambo oyo ndenge ekendelaka. Et puis toyebi likambo oyo ndenge bandaki bandane bandeli ti ekomi nasuka. Alors posa ya Luna Miezi mutu tu ayeba kango. Posa o Luna Miezi azalaka nango. Alors mutu nyonso ayebaka yango mutu tu o alobake ayebaka posa Luna Miezi te lobaka aza mutu atalaka baby donjwa te. Alors ezalaka nkomsusu Grace Luzolo na baby donjwa ba bebanaka makasi ka pona mamba Luna. Donc ba bebanaka vraiment ka pona mamba Luna. Et Luna commentaka akomaka voir même na niveau ya ko commenter photo ya Grace Luzolo na baby na Instagram. To monaka commentaire nini o Grace Luzolo zongsela kie. Grace Luzolo arrêtaka Luna directement pour Luna commentaka ma be Grace sepelaka nango te. Et puis alobelaka yemba moko arrête de bêtises, je vis avec baby donjwa. Akomela kai. Et lelo kaka ndenge to monaka kaka ndenge to monaka lelo makambi baluka nango lelo makambi koma ndenge ekoma ote ezalaka ba je ekoma o boebwe ekoma makambi ebele. Après tu komona sko Luna komi ko se faire voir, Luna komi ko sa ba vidéo qui est na sens que approuvé baby pour Luna na baby baloba na te bandeko. Luna na baby baloba na te ka pona mamba Grace. Ale lelo to komo mona Luna komi ko sa ba bloko mobwe po approuvé baby ke yenda zalaki na Grace liboso po Luna lobaki yango. Et to mona ki Luna yaki ko répondre na ba fani tout ya baby donjwa. A répondre qui na ba fani tout ya baby donjwa. En tout cas na otiela bino réponse ya Luna a répondaka pona kolakisa ba fani ya baby donjwa ki yende donc asilika ki alobaki babiloba lobaka ndenge zaka lobaki penza oyo esengelaki aloba. Mais kotala Luna abanda na ko créer des ordres na couple ya Grace Luzolo na baby donjwa depuis longtemps. Abanda ko créer des ordres depuis kalatina moya lelo. Alors asepeli abanda ko publier na Grace ba vidéo ba photo ya. Alors épisode 1 ya love story na bango e bandi. Totala bango na musika ngana epistaka bino toujours totala bango na musika lokwa ndako ezika. Soko lingyo prouver muninga nde batu musu ba loba te ezaka ki amitié. Pourquoi kalawana tangu Nathalie baby donjwa azalaki close azalaki pembeni na Grace Luzolo Luna bande ko pousa na te. Tolo barape makambu non totalaka. Po to yebi ke Luna na baby baloba na te makambo bakanga mela binemi c'était pour Grace. Ezaki po na Grace Luzolo nde Luna na baby bazaki na relation te da babande ko loba na te. Binemi esalaka to mona ke komaka ti ba jeton ti na ba WhatsApp boy ti na ba Facebook to mona
nani o olobake amona ngoti to mona ndenge le kaka elelo ka aboye sibitima ka aboye pour grâce luzolo na lunana na baby donja courir le ka lisute basola ka lisute. Et ces derniers temps, tout le monde a baby dans les réseaux sociaux, tout le monde a baby ni na WhatsApp, tout le monde a baby ni na Instagram, tout le monde a baby ni na TikTok. Alors, na meka ki ko benga ye baby donjo, aza na ye, azo concentré na ba film na ye, aza vraiment concentré na ba film na ye puis na vie na ye. Donc makambo nyos ndenge zoleka, azo kipa ngokute. En tout cas, grâce luzolo obeti faux. Et puis Luna so omoni kete na sali yango pona prouver muninga que grâce Luzola pour Luna sali vidéo pour dire que grâce Luzola za camarade nanga to banda na relation avant kutu baby aya. Mais bo banda ka relation avant baby aya mais bo kataka relation. Bo kataka relation pour grâce yemo ka tombo ke la ko grâce a finga Luna en plein commentaire. A finga Luna to mona ba commentaire wana et le kaka ba joto yo mona grâce Luzola supprimer commentaire wana. Et mbala moka aboye Luna komi close na grâce Luzolo Luna azo kende voyage. En tout cas Luna azo voyager ka ndenge zalaka et puis grâce Luzolo a lancé message ba photo bozo mona o grâce Luzolo a tiango na page na ye. Eza na page ya grâce Luzolo donc a tiango 50 minutes passées. O grâce Luzolo a tia ba photo o na page na ye. To mona ka ndenge komisoka abimaki na Luna atie photo kaka ndenge bandana baby boy tango lukyo sa muninga mo mabe muninga dépenser bambongo na baby donjo a beaucoup dépenser pour na love story wana a dépenser bambongo na musuku tu YouTube azong sela epe o ya dépenser te a dépenser bambongo ebele mo so bomona na si to landla ki live na ye to landa live ne to yoka nenga loba azaki même na ndeko na ye grand tia na ye banda ko tindele même mbongo bakende grâce Luzolo ane loti grâce Luzolo ane lo côté bébé a dépensé belé o bakende voyage o ba sala boy a dépensé pe banda ko leka na chaîne na ye alors a dépensé qui vraiment ma camion so sala mona bata dépensé belé et na suka nango pa futa mini ka boyi ti pe esi na oka boy bino bokanisi ozanestengo soka zo lela na kombo Luna eza malamu te alelelo to moni otomoni en tout cas et pesa passe bien sûr bo mona baby na réseaux sociaux te ma mutu so bo moni baby donja ko mettre na niveau ça ba live ezaki dépression alobaki yango payer moko azana dépression moko po azoko se maîtriser so zaki batu musuma koma lokwa mbanda coquette. Baby donjo zaki na dépression ya makasi et yango epusaka ye asa ba live wana pona ko démentir yango epusaka sko tanga zo mona babiloko aboué aza mutu ça fait mal et puis grâce Luzola yebi que son a plibié son a sali bo yebi que osala ngo posa la baby donjo motema passe ayebi et to yo mona grâce à tu commenter ba photo na zongela likam ngena sebino a uti ko commenter ko publier photo o ka sikoyo tu publier ka sikoyo batu nyonso balanda ka grâce Luzolo ba oyeba makambo na olo ba grâce Luzolo komika ko publier Luna akomaka ko publier Luna mke publier Luna po ebi ke ndengo publier Luna et ça ba lo va choupasi ndengo publier Luna et pesa baby pass wa motema mabe o motema mabe mwana bata dépenser mingi pone loko ya sala ki na komba love story mais le loto moni love story yango e komi apa ba Luna na grâce épisode 1 alors total abino aplibie ba photo a commis bon voyage à toi Luna Miezi la milliardaire chose sûre et certaine. Tu vas beaucoup me manquer. Mais je sais que je vais te rejoindre bientôt. Ma complice, prends bien soin de toi. Princesse Loulou. Voici que tant donjo mon publication et ça l'est bien. D'ailleurs, peut-être lobelaka, to lobala to pesa déjà conseil na baby donjo. À peine à pour grâce. Baby, à moi, c'est kitoko.
En tout cas, Baby Donjo a mwasi kitoko. Aza mwasi aza na ba qualité belé. To sepelaka na love history po simbaka. To betela ngo maboko po simbaka. To talaka ba façon o ba memelaka ngo. To lo ba bato mi ba le couple na bango eza kitoko. Epesa posa. Mais eloko leki tike ala te. Nzamba eba koma sala ba makambo na ye. Donc oyo ya liboso na via Baby Donjo eleki oyo elekaki. Donc oyo uto leka na grâce na oyo ya liboso na via Baby Donjo. Alors oyo eleki oyo ya liboso eleki oyo uto leka. To senga kaza makasi. To continuaka koloba baby, sois forte. Posa vraiment moi si pe makasi. Ana ba qualité. Ye amila kisate. Loba kiango. Amila kisarate. Ya zakana ete ke fa kende ka futa. Bata e make-up. Akanga ba photo. Ba mona. To mona baby mingi azara naturel. Baby azana beauté naturelle. To mona kaye. Abimanga na ba video nyonso ba photo ba nyazara naturel. Ate ke o ba jar lo kwa ba film lo kwa ba luna. Ake akangi ba photo. Ami bimisi. Abengi ba ye ba shoot ye ba photo. Abengi ba shooter ba ye. Yazara ne bonte. Azaka vraiment simple. Mais ma vie na ye simple. Alors nzamba lola a pe se pe mobali. Or za la simple. Ba o vivre pe mieux. Ba parcours mousse za la nonka bo mwana. Bo sali mo ba parcours mo bo simbi na ngote simbite. Alors grâce luzolonde obeta faux. Kosala babilo kwa boye, oyebi ke muninga o na o azaki ex mwasi no baloba na te. Alors comme sala ngosko popé se epasi, ebeta faux. Ebeta faux donc et ça malamu te. Boyebi ba video o luna uto tia na TikTok na e ezana ba video mo na uto sala ya luna na grâce luzolo ezana na chaîne na ngado. So kotika na chaîne ngo kiteti na so mona ba video wana. Video wana est créé polémique makasi. Ezaki ba video o luna mieza kuke ko plibia ngote. Mais to mona luna après azo lukaka ka ba sorti. Pour kaka nga ba photo na glace luzola plibiaka. Azo lukaka ka ba sorti. Pour kanga ka ba photo plibiaka. Mais ce que ça na relation amoureuse te. Gloire à Dieu. Mais ce qui est une relation amoureuse, oh luna o sala na grâce de zolo. Paul grâce de zolo zaki na relation amoureuse na baby et simbita lo luna koti. C'est ça que luna mutaye ko créer des ordres kat na bango pour que ba koma boyazo sika. Ah nzamba ozo charge na yo ma chérie. Bolinga ko pesa baninga na bino pasti. Et ça la bien te. Luna la moi si kitoko tolobara. Baby a moi si kitoko. Luna moi si kitoko. Mais eza blo musu se senga te ko salango. Ba blo musu sala te senga te ka ke o se faire voir. Kana laksa bino nga na boye nga na belle. Eza kitoko te. Ea kitoko te. Baby a sala kombo na balova chou. Bat balinga eka bongo kaninga joua lokwa mwa mukie. Kaninga joueur ape ba rôle ne ba pesa ye simba kaibo batu balinga e bongo afi mobo o batu balinga to sala be mission to muna so na koti se mission baby na zwaka ba pele belé et pas ba lovachou e belé ba bengaka e laksake baby batu balingi batu balinga e makasi po za fi moko bien a respect aza vraiment respectera batu. Non, to mona Baby Donjo te a tabolobi ne mabe a tabolobi. To mona ye aleki na internet, bandi ko loba ngai kutu boya bandi ko finga batu. Non, to mona te. Peut-être premier jour o to moni baby aleki na internet po abando beta lisolo ye na grâce zolo. Mais na yebisi bino kezaki penza grave. Po ezaki dépression de salaki. A passa vie na et mingi na grâce zolo. Pona obanda série mo bona na épisode 1 ti boko matina ba 33 soki esuka kuna combien.
Boko matina ba niveau suka soki na 33 soki 35 soki nini. Eza facilité. Eza facilité bandeko, eza facilité. Ko banda na makambo tina bosa makambo nyonso simba, bokota ba love, eza facilité. Alors à souffrir moralement, à souffrir physiquement, à souffrir financièrement. Anyo kwa maki. Mais esimbi nango te, esimbi te, toboya epete tolinga yepeka makasi. Nzambo pambola ye chemin na ye ezaka bien. Lelo baby babenga kesu na ba théâtre te. To mona mama biso belle vie, na uto komela la patrona. To mona bango babenga baby te. Baby babenga kesu na ba théâtre te. Au moins asala na chaîne na ye moko. To ebite pourquoi? Mais liboso zaki au mona baby ba benga ye, babengi awa ye awa ye awa. Mais babenga ye lisute. To ebite ezaka motema mabe ya ba comédien, to ye moko baby donjo ami pesa discipline. Ça fait mal. Babiloko yo esala malamu te. Bo mona muninga mona na te bo mona ka muninga eza souci. Ana stress, bien sûr to ya tolobi mais baby ana souci. Baby ana souci po andima ki teke grâce dozola ko zonga pembeni ya Luna. Andima ki yango te. Azalaki na assurance moko makasi grâce asiraka e mingi ke ako zonga pembeni ya Luna te. Mais lelo e baluka akata love story na nzela série na e katana na nzela makambo nyonso e baluka. Alors esali bien te. Esali bien te, esali penza kitoko te. Glace Luzolo, soro olande émission na biso to linga yo mingi me, changer façon na ya kozalela, changer façon na ya koplibier. Tango ebike mutu mo bo azaka na aza motema passe na mambo yo sala, alors changer façon na o. Eza bien. Likambu nyonso teke esenga ekota réseaux sociaux. Likambu nyonso te ka esenga ba plibier nyonso te. Tango ebi ko sala muninga mabe ko banda ba publication bele te na mutu mobo o wa baloba na atena muninga pope se passe e akitoko te. Vraiment nzamba zala na Nathalie Baby Donjwa to lingaka ye vie o eza liboso eza meilleur. Ya bien o nzamba bombele liboso eleka o eza sikoyo. Donc nzamba zala na ye po to lingi ye mingi. Nzamba lola abatela ye po to lingi ye mingi. O eko ya liboso eko leka kuna Grace Luzolo eko leka. Alors merci mingi na bato balandaka biso, merci mingi na bato nyonso o balanda Utile Beauté la TV. Kande to ebisaka bino bandeko na ngaso eza mbalano ya liboso o koti na chaîne na biso en tout cas o s'abonner et o sa malamu mingi. To s'abonner, to tsaka ba j'aime, to partager surtout ba vidéo et ko sala kitoko makasi na ebisaka bino devise ya chaîne na biso za mingi partage na j'aime. De temps au koti o partager, o aimer, o s'abonner et o sala malamu mingi. Donc to s'abonner na chaîne na biso et ko sala kitoko mingi. Ceux qui vraiment olingaka Nathalie Baby Donjwa ndeko na ngai partager émission comment liloba bien, souhaiter Nathalie Baby Donjwa ba bonheur, souhaiter longue vie et oza malamu mingi. Aza fille moko o azara bien, aza fille moko o asolara bien, aza vraiment fille moko abetara bien. Donc et pas na ye tozaka na problème te. Alors ceux qui vraiment olingaka Nathalie Baby Donjwa, ceux qui osepelaka na ye tika commentaire a bien po na ye et ko sala malamu mingi. Alors bandeko conseil pe po na Luna et ko sala malamu mingi. Luna aza jeune fille en tout cas pour le moment. Moi ni ba jeune fille a Congo na biso na ba yeba teke âge au moins si abandaka kotonga vie na ye ezaka na âge mukie. Alors bon bazaka ceux qui succès et ye et memi nango ye ayebi teke âge abando tonga vie na ye yango ya bandine ba succès bandine buzo ba le tango yo luka abando luka libala abando luka vie abando luka stabilité comme à trop tard. Alors conseil pour na Luna miezi et ko sala pe bien na ba commentaire
conseil surtout pour la grâce le garçon de Goudi oazomi mona nanu azana mona muke oazomi mona nanu donc bébé oazomi mona do fa sala nanu asala vie en tout cas tout peut ça conseil et ko sala malamu mingi bisous bye to bosana te aimez la vidéo partagez abonnez-vous merci.